votaki yo. Ngai na votaki yo Fachi Beton. Makambo yo sama na kati ya mboko eza bien te. Eza na banguna na yo basolo bake. Basa tu et tout. Pona bake babebisa carrière ki na yo. Mais biso to yaro. On doit travailler mais to tungisa yo te. To zo biloko moko to zo bana biso. Mais lelo ba police ba to kanga moto. Nazo ba to na mokonzi moko wa. O ya force. Major ya force oi. To benga ba besi ko ya papa 150 000. Soka kangi moto c'est 150 000. Eza na sens. Moto mena bitu to mona tracasserie zo salema. Non. Aïe. Mbote, bonjour na balance na biso oba. C'est la biso confiance. Ya kola na magazine na biso na chaîne na biso ya biso podcast. Et ça Congo présentatrice. Eloïse Moulé autrement appelée la poupette, la femme de longue jambe. A toza na commune ya Kalamu précisément na quartier Matongier. Toi na venu ko découvrir tracasserie. Ni les autres qui tracasserie salama. Ni les autres qui baroulage va continuer. Il y a aussi tracasserie na ba chauffeur. Et puis nini, il y a aussi pour tracasserie ici là na ville province ya Kinshasa. Donc on découvrir na bino histoire. Voilà, il y a biso podcast toujours na recherche, il y a ko lukela bino ba abonner na biso. Puis il y a la recherche na mboka na biso nini za tracasserie. Pourquoi tracasserie na kati mboka na biso? Donc on voit ndeko chauffeur. Bonjour papa. Bonjour maman. Comment on a Mirador maman? Papa Mirador. OK, papa Mirador to li to yeba. Pourquoi tracasserie za makasi pa bino ba chauffeur? Maman, tu es peut-être sur biso buka mbongo nzete tu es bité pour tout mona na victoire. Aux hôtels idée était maman. Na bino basi na babito ko botela ba plante. Pour vous ba plante ba roulage donc tout élément. Pour se basali ba arrêter. Passer sauter les mesara mabe pour la bango. Tu es peut-être tout ça ni na mukilo maman. Donc comme ne va pas ya. Mais malobi bo pesa kimbongo pona ko salela bino barré. Comment je peux barrer to ba garage? Pona ko yeba ko garer mituka mais jusqu'à point to moniter ni les autres. Tout monde la tête, tout monde a moko samba depuis kala na molar wana moko sala mara ici là. Biso to monde de l'autre côté. No temi bo ba to bla so ba pine. E ko longa ba plaque na mituka ba to ebiter mama solo kimela wapi na mboko. Voilà, message nous allons pour lancer par le ministre des Transports au chef de l'État. Ministre, en tout cas, papa, na so bano wana nsengote, na mama mingi donc sunga biso bana na yo. Tuza ba payate, tuza bana mboka lingoye na uto yango na zwa na mboka donc tuzo kokate vitera likolo bo tu nga bonne moni na kiti vitema mukepo chaleur. Liboso ba tuzo kotate, so kote liboso ba kangi yo. Tu vas so ça ndenge mama na tata liboso. Ba tuzo kota biso te. Ya ndako boye moko zo mona na te liboso. To mo so na mwasi na ndako kuna de ba so ça ni to ebite. OK, merci beaucoup. Voilà, tous ceux qui font de chauffeur papa Mirador pour nous retourner pourquoi tracasserie dans la ville de province à Kinshasa. Ba chauffeur bazolela, tracasserie. Tous vivre dans mboka, bon ba qui bien pays démocratique. Jusqu'à présent moi démocratie en côté. Tracasserie ba roulage boni kotika ba chauffeur kimiate. Papa ba bimaza papa atiki ba nanda kumwase ko lukambo. Yo kangiye. Yebisangai pour le bibala babo commander une chef de l'État mais quand peut côté la biso likambo ya ba chauffeur tracasserie les qui na mboka ya kosakanate. Voilà maintenant ya biso podcast toujours na recherche to kontinaka na kosala ba recherche pour na koyeba ni nezo se passer na mboka ni nezo leka na mboka. Voilà to ko découvrir longo na biso nyonso. Bonjour. Comment nani? Comme Joël Victor. Joël Victoire. Papa, Tolito Yeba. Na comment on a nous aboyer. Nous a chauffeur, c'est ça non? Ah oui. Tolito Yeba. Et qu'on a bien yo kamimi de les va chauffeur bazole la tracasserie les qui. Tolito Yeba. Ni ça la qui va chauffer là je on a ça tracasserie na zéro. Bon, en fait, ces derniers temps depuis j'ai la francophonie et yaki na Kinshasa. Ba pesa ki ordre na ba Carrefour nyonso. Donc ba repousser mon muké ba monta pour ba libérer ba Carrefour via ba événement mais ba repousser ki biso. Mais après événement wana qu'est-ce qu'on est en train de vivre surtout biso na parking où il y a Victoire. Tracasserie incroyable. C'est-à-dire quoi?
a biso toza na 4 unités oyo ekangaka moto. Toza na PCR, toza na PNC, police nationale oyo utaka Jakarta, toza na police nationale oyo ezouta district ezoya na jeep, toza mpe na major azouta force ye mpe awa azokanga moto. Donc pour na biso jusque là tozo comprendre qu'est-ce que ces gens veillent de nous na parking oyo. J'insiste parce que toza na presque 4 parkings à Carrefour. Mais au sango boyo ka wana sango kei eza awa. Parce que y a un major oyo azokanga biso so akangi yo moto amende soki mukie 100 000 francs. Donc 100 000 francs, imaginez musala moto. 100 000 francs bien sango moto moko. Lobiso akangi 100 000 francs, soko une intervention de 150 000 francs. En dehors na yango, toza na policier normal. On ne sait même pas quel est leur intérêt. Il y a na 3 punais, bah na 3 punais pour basopani akangi 2-3 monta baki na bango. On ne sait plus comment on peut s'assortir dans la situation où les grands victoires. Bon, balanzo balandaka biso balingi bayeba tracasserie yango eza mpona bofutaka pako ya leta te to boza na mikanda te. Bon, en fait, même document, vérification et document, taxe à l'État, ils ont la compétence ça quand même. PCR Aza on a victoire, PCR Azali. Roulage autour de Barabiso Salingala, Bazali. Il y a transport, Bazali. Mais bango bayaka na ba parking te. Bango pe bazana ba place na bango ba télémaka pour nous contrôler taxe à l'État ou les quittance et puis ba document au total liboso ba moto na biso ngo. Donc tout ça au grand complet. Tout ça ba taxe na biso ba quittance service to somba chaque jour 500 francs. Toi ya parking ne yango wana. Et puis tout ça ba document na biso ba carte rose nyonso oyo l'État a senga pour na mota sauf délivrance il y a permis non ba pesa biso te. Et puis, il y a pour la permis. Pour mon ingénieur, complet. Quand vous voyez mes collègues, ils sont toujours complets. Même si ils sont complets, en dehors, il y a une mission, ils vont directement brutaliser ceux qui vont mettre des gaz, ils vont donc, en fait, c'est. Bon, là, je dirais la vérité. Pour les motards, il y a besoin d'épinards. Ceux qui bakangi yo et que ba menacer yo au résister té au kitanoka na moto ba memi juste ga moto mais ceux qui est comme na niveau au pe que to tomo qui résistance et pesami là ba robema na yo moto ba memi na yo moto alors il y a un ami a biso to yebi bakanga bango misatu ba komi na bureau ya district ba kise bango ke to panzi bango vitre les gens là ont subi ba fouta à chacun d'eux plus de $120. Au nord, tu penses, bon, oh, voyez d'abord le figure. Donc, tout ça, va voyouter. Donc, va brutaliser ceux qui t'ont résisté. Qui wana ba okanga na yo mota, ba mono na téléphone, ba mono na mbongo. Tous ceux qui vont trouver pas na yo et kokende. Donc, en fait, c'est ça. Le message union pour la chef de l'État. En fait, jusque là, tu as aussi un commissaire général à Kinshasa. Avec un peu coordonner la police en général. Parce que na Kinshasa, sauf l'armée, donc je peux dire le FARDC qu'on soit, bango bakota penza kopote. Sauter la victoire au constater des ordres des alliés. Mais ma voiture, ma taxi bis c'est quand même sauté. Donc bisonné to comment ba cible na bango ça deux pneus na 3 pneus. Alors ba mec un peu pour remettre les choses en ordre. Parce que c'est que je sache même temps dans Zara Moukié Inito ont la compétence pour contrôler ma la circulation routière. Ils ont PC, roulage, obligation sur bien roulage. Mais jusqu'à là, na Kinshasa, non seulement Awa, na presque ba Carrefour nyonso, n'importe qui a commandé au kanga moto. Surtout moto. Donc au sein na commissaire général numéro 1 à Kinshasa, mon général Kilimba Limba. Donc avec un peu pour rééduquer les policiers. Parce que ceux qui bakangi biso wana atoki na bureau na bango ko étaler infraction na PVT directement monsieur Lucas Sami Lucas de Sami bon na salini ba ko ko sote infraction ça les a boye non donc pas mettre un peu ko ceux qui ont faute ya paiement pas mettre un peu ko résoudre des problèmes na bango donc biso donc ba victime na bango donc chaque policier ba bimakawa ba bimi au nombre ya 10 na chef na bango tire na bureau il faut pas y en a 11 motos. C'est-à-dire,
1, 2, 3, donc mutu na mutu, azo moto na ye afuta amani nango. Donc tu sais na papa, tu boy un jour et bimaké, les motards font du n'importe quoi en Kinshasa. Or nous souffrons. Nous avons beaucoup de gens qui Kinshasa, et c'est très très difficile à cause non ya batu ya mikanda, mais à cause de la police. Eux qui sont censés en protéger biso, eux qui sont devenus bateaux biso pour Canaraté. Donc ameka ko rééduquer la police. Là ils ont vraiment message au sengi na général. Na ba commissaire nyonso ya ba commune ba rééduquer la police. Il y a tant de voyous où ils ont fini ça. La police, ils ont fini ça, ils mangent un mot cannabis. Donc en fait, les messages c'est ça. Voilà, Monsieur Joël Victor a aussi Goloba sur la tracasserie des Otambola. Alors, il va sur les longs roulage, les longs PCR et commandé par policiers, ne pas comment au Kangabango. Donc, les policiers vont comment payer et pas ba montant, ce qui a Kangi Bango, à Zwimbongo nae, à qui on relie la pana. Donc, ni PCR et ça n'est pas policier, ni pas comment on va monter. Mais ni pas eba. PCR on a policier, ni tu la province. Ça sont ces policiers qui ont un moto PCR on a un moto. Bonjour messieurs. Oui, bonjour madame. Bonne année. Comment on a Percy Maledi? Percy Maledi. Percy Maledi. Toye awa, toye ba. Pourquoi tracasserie ils ont continué et pas les chauffeurs? Bon, tout d'abord, nazo meka ko comprendre ce qui est vrai. Tozo subir ba maltraitance moko na mboka na biso oyo. Même ba konzi bazo yeba sur rôle na bango oyo sengeli ba jouer te. Voyez, le fait ya ko posséder fonction moko boye et comme lokola na koloba objet to élément moko et comme ko sala ke batunyo se ba comme na servitude moko boye quoi. Par exemple biso ba motard, on nous a exigé ya kosomba ba documents. On achète l'autorisation des transports, on achète quoi documents mususu identification et immatriculation. Tozo somba quoi quittance, ticket to somba chaque jour 500 francs. C'est pour le stationnement. Et ça pour na autorisé biso esika o esengeli to stationner. Mais à notre grande surprise au somba biloko wana nyoso mais esika ya ko stationner ezoyeba na lisute. Okende boye mutateni civil akangi yo bureau de hôtel mi place à mabe. Okitsa mutu na station bakangi yo te mi place à mabe. Policier ayabo ya outil maison communale hôtel mi place à mabe. Roulage finalement tozo comprendre te. Rôle ya l'état ezanine. Rôle ya bato oye atie ezanine. Rôle ya policier ezanine. Rôle ya policier ya roulage ezanine. Est-ce que ça pona ko maltraiter parce que bazan a besoin ya mbongo ou bien bazo sala vraiment musala comme il faut? Parce que c'est que moi je sais on a koko ignorer te na koloba que je suis chrétien que loko nyo so mutasala ranase ya tango ezana ba conséquences nango. Awa par exemple na parking tozo fandaka subitement major azo utaka rond-point fort soka ya kangi ba moto à cause de 10 motos amende azo senga 150 000. Ce qui échéance ya ba jour à PCO au fouti amende wana te azu a combien quittance au futa $100 na banque. Et où allons-nous jusque là? Tozo comprendre te. Toza banani au juste. Nous sommes des étrangers ou bien véritablement nous sommes des Congolais? Balobi ba monta ba yo karaté vu que vous avez un parking à hôtel et maintenant na mona chaque mami tout ka bazara na parking na bon so OK vous le remona parking et est-ce pourquoi pino boira na parking té il y a des opposés tracasserie. Voilà pourquoi na outi kolobake ba konzi na biso l'état bato oya tie na ba bisika esengeli ba travailler bazo jouer rôle na bangote. Vous imaginez que na outi ko pese exemple ya ba document ba tindi biso to somba. Nous achetons ces documents. Mais nous nous rendons compte que même ba 500 auto sombela ba quittance ba ticket auto somba chaque jour. Mais tozanga parking. Tozanga parking parce que le fait de Jésus que to fandi subitement bo di payer et kangi biso ba moto et kei amende 100 000 amende 150 000. Tokoloba nini?
En réalité, tous en a parking, mais si on a mbongo oyo tozo sombela ba document, les autres kende wapi. Pourquoi seulement? Bon, pour la message pour lancer la ministre du Transport. Bon, en tout cas, le seul message plutôt que je peux transmettre au ministre, monsieur, son excellence, monsieur, je ne sais pas si je peux dire comme ça, voilà, Papa Bemba Nabiso, avec un peu qu'on revoit, bateau oyache na babisika oyache wana. Pourquoi? Parce que bateau oyache bazo ko jouer rôle oyesengélité. C'est-à-dire, comme je disais que grade oui, bazo zo ba fonction, mais il faut ba assumer ba responsabilité na bango, ba jouer rôle na bango malamu, oyo ba tcheli bango sika wana. Peuple to population congolaise aza esclaveté. Toza bisonyo so bana mboka. Alors tant ba pesi bino fonction, ba pesi bino grade, eza po bosala mosala oyo longo bani. Eza te po bo maltraiter. Et vous savez que lelo oyo beaucoup de jeunes, la majorité bazo kumba moto, bazo kumba mituka. À cause que misala mingi zate na mboka. Et tozo débrouiller moi personnellement, naza étudiant na kati université, na ye na kopa moto. Maintenant si vous venez me tracasser, ezoti nana salanine. Voilà, na koma kuluna. Après kuluna koma na boto ba maman basaki. Donc mokonzi mboka tout d'abord monsieur le ministre Jean-Pierre Bemba à revoir na nubatu na ye ache. Tozoye bate mbongo oyo biso to sombela ba document ba quittance ezo kende wapi poto zanga ba parking parce qu'à chaque fois jeep ezo yaka ba policier bazo yaka bazo kangaka biso chaque jour amende 100 000 150 000. Voilà un peu ce que j'allais transmettre comme un message. Voilà, monsieur le Diotiko et bisa sope ko lipole la biso tracasserie ni les autres ma tracasserie. Baza ba jeune bazo débrouiller ba boy côté les malabala ko iba sac ko botola mwasi perique a préféré na ye abu la moto azwa mbongo. Mais police congolais la biso elingi bongo te. Et l'on PCI et comme la police, comme la tracasserie et pas bande connexion va chauffeur. Bazo e batté entre PCI et la police. Président chez ministre, il y a transport. Papa la biso Jean-Pierre Bemba. Mais quand un peu côté la biso du Cambou et bande la biso. Toza ba congolais. État de droit. Bonjour papa. Bonjour maman. Yé pour na ko yeba. Amoni ke kota lo boza chauffeur. Tout yeba. Ni les autres causes tracasserie na mboka. Bon, premièrement, na opesona modi na sepe na opero mona yo. Po bana to bana okuma moto awa, to mwana mbato aboyeba ya te awa. Nous avons félicité, mais ça dépend que pena tina suka ba konza mboka ba mona ba yeba. Voilà, merci beaucoup. Ouais. Siko, tracasserie et les awa makasi. Ba panthère noir, ba policier ba commencer na ba fade ici. Ko karabiso ba monta. Mais biso ni to aboy, to na ba ofele, il y a des gens au baza ba kuluna. Batika mona ki kuluna po baluka ndenge ya kosana vie. Baluka même si un père rien mort boye va vivre na ngo. Mais lelo to comment to tel maté so temi bobaye. Vois même si ba mo baté kawa. Ba benga na ba onyos. Siko biso ni to aboye, to ba congolais 100%. Ba carte d'électeur na ba pesa biso et aba carte mo boye. Ebeba nango siko nini ezate siko muta bo mabiso awa eza major 150 000 amende. C'est moi qui parle. Eza major ya force so akangi awa moto ekuna 150 000. Mais biso parce que dans la vie il y a les gens qui vivent, il y a les gens aussi qui survivent. Nous sommes en train de survivre. Mais to luka po to sunga to na bana batu nina bona mwasi na mwana locataire en plus orphelin de père famille pauvre mina siko na osala ndenge nini parce que nga nazwa vie na mboka na biso misale ya te
notre président alinga biso azana manaka pona osala pona biso ba congolais mais biso ba congolais to misa président biso mabe pourquoi parce que ba policier oya tia ba bine ko sala musala te eloba muninga nanga eza mabe na yango toko senga na son excellence de la République démocratique du Congo Fachi Beton ayeba oya zo sala ko bongisa nzela ota prince to boite oui wana eza pona biso to conduire mais oyo biso to luka nous voulons la paix parce que papa avait dit le peuple d'abord mais jusqu'à nos jours tout le monde est de l'autre côté qu'est-ce que nous pouvons faire tozongela kikuluna ou bien tosala nini omonti eza mabe mboko oyo kala te guerre civile esalama. Voilà, il y a biso podcast toujours na ba recherche pour na bino balandi aussi la bo pesa ka biso mato pour na kolanda biso tozala ki Congo nande ko na biso pour na ko déclarer balimba yeba police entre PCR nani azana isengi ya kolandela bango jusqu'à poye bazoyeba te elongo epesa ekomi la police bazoyeba te baboyi na bango bakekanya makasi c'est pour ayibaki apoyi na ye kota prison makala mpo abotolaki moto eloko apréféré abula moto na ye mais la police bali kotikela bango kimia te tozoyeba te tosala nini tozodécouvrir na bino tout de suite. Voilà maintenant toujours toza na kati ya compétence soki tokoyeba toza na ndeko papa koyebisa biso ntina nini ya tracasserie. Bonjour papa. Bonjour maman. Kombo nanga Dominique Kabouaï. Dominique Kabouaï. Papa tolingi toyeba pourquoi tracasserie ezoleka et pas ba montant na ba chauffeur. Maman, eza question pe biso nyonso tozomituna tozoyeba te eloko nini ezoleka na kati ya mboka na biso ndenge toza boye toza bagradué balicencié mais misala eza na mboka na biso te tocreye baentreprise na biso tobanda koluka nde nini tokovivre na bana na biso mais tozomona tracasserie ekomi makasi na ville ya province ya Kinshasa eloko tozosenga toyebi te soki balobi ke moto etambo lisusu na ville ya province ya Kinshasa te il faut bainforme biso olobake avatiri ya lelo moto etambo lisusu te tracasserie tozoyeba unité nini te ezokanga moto PCR azokanga moto bapolisier bazokanga moto bato mikanda bazokanga moto soki okangi moto wana ezo 150 000 200 000 ese 200 000 wana tambolaki na mpona yopesa bango mama biloko wana ezopesa biso kanda toza biso nyonso na bakongole na kati ya mboka oyo étranger aza te tozoya mpona tose débriller oubien tobanda kotika makambo tozwa machete tozwa minduki tobanda kosala kikuluna mpona baya kokozwa biso tokendaka ye makasi esi mais biso tolingi makambo wana te tozosenga mokonzi ya mboka Fachi tovotaki yo ngai navotaki yo Fachi Beton makambo ezosama na kati ya mboka oyo eza bien te eza na banguna na yo bazolobake basala tu etu mpona babebisa kariere na yo mais biso toyaka mpona totravaille mais totungisa yo te tozwa biloko moko tozwa bana na biso mais lelo bapolisier bazokanga moto nazoloba toza na mokonzi moko awa oyo ya force major ya force oyo tobengela bapesi yo kongo ya papa 150 000 soki akangi moto c'est 150 000 eza na sens tokei na cisele ya kalamu bazoya na jipo bazokanga bamoto so bakangi bamoto bakei nango kuna 300 000 eza ndenge ezala eza na sens te tolembi na biso tokomi wapi tosuka wapi ti lelo eza na sens te toza na bana tozoprépare entrée scolaire ya bana na biso bakiliya soki tokomi ya 17 heures okomi ya bamoto eza te nini toza na papa mosusu okomona ye komona nini oyo awo ayaka mpe akangi bamoto na parking eza na sens te mama 150 000 komona 150 000 wani awuti chango ayena kasau bango tala okola bref tala bota liboto voilà en pleine action ya kotelemela tracasserie bamoto mais na mito tozomona tracasserie ezosalema en tout cas ministre ya transport président de la République bakotelela biso likambo bangwana omoni makabitoloba papa bref à l'appui omoni makabitoloba yangwani tracasserie bref à l'appui bangwana okende te bangwana bref à l'appui
Tala muzala policier, tala. Kuluna ya policier mobimba. C'était kuluna ya policier. Voilà maintenant en pleine action. Preuve à l'appui. Maman, au moins, on a raison à 100%. Tu sais que tu n'as pas de boigny. Quand on a des amis qui sont voilà, c'était de Balouba Tolunga, la Katia Kishasa. Pas tout ça, ce n'est pas de Balouba. C'est un batterie à Sangani. Quand on parle de la tracasserie, vous allez voir vous-même. La tracasserie, ça monte toujours. Moi, tant qu'un Congolais, je parle. Pour la vie, pour la notion. Binomo boza sur les bases. Bon, mon hyper aux oleka. Ezate tokosi. Boye. Eza biloko. Oyo tolobela. Yango pe samila miswabi. Ya bino. Siko tokosi yani. Na nini. Mokonza mboka. Yeba. Longola ba policier nyonso. Mais maman on a commis. Soit ba FARDC. Tchaba on a nzela. Naba maman ba teka. Bisoto bunda. Parce que biso mo teme sukapa. Boye ba ke bana moto ba yo kate. Sobo yiki ke boyo ka moto bana moto. Boyo ka mo. Ça est le côté. Siko. Il faut changer la société. Na ba ajo tozana ngo. Na ajnanga. Naza mwana 1997 écoute nakozala nafuta pena $250 pourquoi pas mais na mboka na biso esala te siko na miso na bino bomoni yango siko tosala ndenge motema beza mokonza mboka zwela biso solution sala biso eloko motuya so omoni ke motolo na mboka tokoboya te charge epa na yo bimisa biso ba société pe tozwa mosala tokotika na biso moto so otia mosala $250 nga nakoma so moto bo siko ta nakoma moto te na oyo sa mosala wana siko bo mpo ani tonyokama boye zula biso solution boye te eza koboya boye te. Ok. Bandera moto bazolela. En même été kolela, tracasserie, en même été vénémé au salama. Chef de l'État est là, bon, ministre à transport. Les gens souffrent. Mamonta Bajo souffre. Bazo souffrir. Imaginons Kangi Moutou, versement 20 000 francs, yodo senga mandi à 150 000 francs. Jusqu'à quand Kangi ça 150 000 francs, on a coupé ça yo. Tola des messages Hollandais. Maman. Bonjour maman. Comment rendu? Maman, na habité to koloba ndenge ni surtout na victoire awa. Tracasser oza na victoire awa na habité. Net nga ba uso kanga na victoire to kanga tala. Mutaka inga na ni capitaine. Capitaine alongo na bureau na aye awa ti awa en tenue civile. Aka ba moto aka nga amenacer akatinga na jaquette. Akatinga na jaquette. Imagine toi versement ça combien? Mais kuna na bureau ba ko senga combien? Ba senga na 100 000 francs. Na foutu 55 000, 50 000 yana ya man na 5 000 la fouiller pour na bima. Au juste ba pekisa biso awa, ba pekisa biso awa. Mais tandis que ba c'est na victoire ba c'est le parking té. Parking na victoire exaté. Ba bien sur na virage te longo na virage. To e awa. Ba na biso ra ti awa. To habite parking ni na victoire c'est parking té. To fouta la taxe. Na bite taxe de somba oyo. Taxe de somba au taxe oyo. Les aratina ngo za nini? Ko ba komi awa, ba komi a taxe de stationnement. Pour la téléma, si vous avez un téléma, vous avez un téléma, vous avez un téléma, vous avez un appelé, vous avez un tracasser aux arts de l'embi. Donc franchement, tu l'embi, tu as évité, tu as un kuluna, tonini. Moto eza musala te mais eza nini moyen de survivre to sali profit to luka ya rolata ya rolani tout ça. To boy to za ba kuluna nini tout ça. To sima machette, to na moto, mais on a sorti na moto. Si habiter aussi la copa moto, mais la mesure te. So okanga moto mais jamais faut kanga suna mu okata mutu boy. Voilà, merci beaucoup. Tous ceux qui vont na papa Andy, aussi ko ployer donc ba aussi ko kangaye. Ba kangé le journal le ko a salité. A foutu 55 000 francs na bureau la police. Puis nanya kangé ni PCR capitaine ya kotika poste ne ko malipanda ko kanga mutu moto ne loko a salité. Voilà découvrir na bino loso. Ouais, bonjour maman. Comment Josué? Papa Josué, nakotala boza montar. Tolinto yeba. Pourquoi tracasserie? Les autres l'équipe pas montar na ba chauffeur. Ah, ok bien maman.
tolingi toyeba pourquoi tracasserie ezoleki mpo bamontere na bachauffeur. Biso mpe tocomprendre te mamba tracasserie oyo ezokoma mpona nini bato baotia na nzela oyo kotungisa biso bato batie babukumestre oyo awa batie bukumestre awa tozonyonga biso donc tobula bien te obuli mwa 40 000 mwa 36 000 nyonso esilaka boye kaka boye boakangelo mpe osali eloko te ole bayebisa yo bouge un peu mais bango bayeba mo babotolo moto siko toyebi te tosala nini balobi mpo bozali na parking te to botelemaka partout. Bon kotema partout esida torespecta bamiteko bapesa biso tokoma kopusana pemene bazolanda biso tikuna kaka mpona kobotola biso bambongo tobula mwa mpe depuis ntongo obuli te oseloko te mpe baye babotolo moto ekei eke commune ozoblige fo bimisa mbongo fa mpe oyiba opesa bango mbongo donc tolembi moya koloba so eza te obika. Mon papa randi message nini ozala yango mpona chef de l'état par rapport ya tracasserie oyo. Bon l'état ezwa bango kaka mesure bazwa bango mesure bien mpo batika makambo oyo bazwa mesure vraiment tona mingi koloba te l'état moko asamba muna ye. Merci. Bonjour papa. Bonjour maman. Kombo nani? Kombo na ngai Saïd. Saïd, tonton Saïd. Toli toyeba pourquoi tracasserie ezoleki mpo bamontare na bachauffeur. Ouais maman, tracasserie na bamontare eza ndeti mpo na ngai namona ministre ya transport nde nanu apesi baloi mpenza te yango sikoyo basoda baluka avant baloi ebima bango dia banda koyibayiba mpo nayebika ministre ya transport adi ya congolais nde batie mbemba bongo tomosepela ya congolais ayebi nde bakale nde bacongolais tolukaka mbongo na pasi yesu atie baordre eza tolingi toyeba service nini yango eza censé ya kokanga bamontare mpo tozomona bapolicien tozomona pesa nini yango eza censé mpona kokanga omokune tosola we motema nanga deja eza veille mpo awa naye kaka so baye bakangi eloko esalaka bakanga na miniti ati bakokanga moto eza baagent de transport nde basoda bakokanga ngana bamona oloka mafia kaka baluka bazwa badeso bana na bango epa bamonta mposo bakanginga bakelanga kaka na nsima bafuyenga mbongo tunaka nango na pesi babamemanga na biro te nini te na mpe bango mbongo nazongeli su kobula donc toyeba service yango te so eza nini na PCR na la police na bato bazobenga la police ya mbata donc bango nyonso tu bazwa bamonio na bajr donc bango nyonso nyoka yakangi donc mondeka totelemi boye soka bamoni biso bakangi soki bakangi yo bayebi biso elo bakangi yo te ese mama apesa 100 000 donc bayebi biso kutu ntina bakangeli yo te nini te mais apesa 100 000 donc tocomprendre route service wana so nina longo apesi yango. Voilà, merci beaucoup tonton. Voilà. Bonjour papa. Bonjour maman, merci. Kombo nani? Kombo na ngai eza Noble Muka. Papa Noble Muka. Tolingi toyeba. Tokita po toyeba. Tracasserie ezosalama epa bachauffeur na bawewa. Mais awa na victoire tracasserie eleki makasi. Mais tozalaka na place ya hotelema te. Mais parking eza te. Soki totelemi ata place eza vide wana bazoya bazokanga biso. Soki bakangi moto il faut 100 000 francs ebima. Maintenant 100 000 francs wana toyebaka ke ekendaka opi ekendaka na compte ya l'État ata moko te. Esalaka nini te. Soki bazwi 200 000 wana ou 100 000 bazotia na poche na bango bakei bameli masanga bazongeli biso tala ta place totelemi boye mai eza esika nyonso bakilia baye batelemi baza na place biso toa na place ya hotelema te me kitasa tosombaka mikanda nyonso tosombaka kitasa tosombaka mikanda tosombaka tala kaka bino moko bomoni tracasserie eleki mena biso soki tobandi kobunda o bamanyema baza mabe bamotara baza mabe me motare nyonso ezalaka mabe te biso nyonso tozalaka bakuluna te toza baresponsable toza na bandako toza na bana me na victoire bapolisier ya victoire balekisi kimuyibi na bamajor na bango baloba baverse na bombongo epai ya général bazokanga moto bakende moto baosenga 200 000 francs tala foso nde batelemi bango wana bazoya toza na place ya hotelema te bino moko
bozomona soki bayoka kanga moto filme kuna tala filme kuna ozomona yango wana biso bosunga biso bafingsisa président makasi bazalaka muluba wana président muluba wana komi na désordre bato nyonso bakumba moto baza baluba te bato nyonso mosala ya moto ezwi bato nyonso bamareka ndenge nyonso tala bapolisier bango wana toza na place ya kotelema te bafingsisi président makasi président aza président bato nyonso no président aza muluba me bato nyonso wa baza baluba te toza na place ya kotelema te botala mai toza na place ya kotelema te tala mai tala sali te soki totelemi kuna bazoya bazokanga biso yango wana tosenga chef de l'état tosenga ministre ya transport atala makambo oyo puisque biso mpe tosomba quittance tosomba bamikanda nyonso baoblige biso twana baplaque mais tracasserie eleki tosenga bango basunga biso puisque awa na victoire bakoyoka ke policier ata jour moko akufi motard akufi yango wana tosenga chef de l'état na bakonzi banene basunga biso tolingi toyeba service eza censé mpona kosala suivi na bamotard service eza censé mpona kosala service ya bamotard baza bapeser mene bapeser wana bazosala mosala wana te bapolisier ya biro nyonso ya victoire bakomi kaka na victoire mpona moto bakolonele bamajor bayotala kaka moto baza lisusu bazosala mosala te bazotala kaka moto omoni major azoteka biro na ye atiki biro aye na victoire mpo akanga moto yango wana tosenga bosunga biso. Merci beaucoup. Bonjour papa. Bonjour maman. Kombo nani? Maniema Suprême. Maniema Suprême, oh là là, en tout cas. On pense à une détermination. Bon, Tony Toyeba, pourquoi tracasserie au Salama et pas le chauffeur na ba montard? Bon, tracasserie au Salama et pas le chauffeur et ba montard, et ba moto, c'est parce que victoire, ba policier, ba monini est tout bilanga na bango. Donc un policier à côté de ça, il y a police pour sécuriser la population, na ba bien aillé. Mais biso oyo ba moto comme il bilanga ba policier. Donc moyen totalement exaté. La victoire ba rezate. Ba tchaki biso kuna kati. Ba yeko bimisa biso libanda. So totelemi awa ba yeko kanga biso. Bon, na éviter souci na bango so ezani neza ke to sala musala be to sala musala te. Parce que ezani la moto, tozo futela bandaku, to tangisa bana, to leisa ba ezaka musala moto ngo oyo. Mais ekomi bakokanga moto boyo ekomi kuna o amende ya 200 000. Okopesa 100 000 francs bango moko bazwi batiango na bapoche na bango eke koservir bango ekendaka na kese ya leta te. Donc susu na biso eza so baza na besoin basala biso bare oyo tobanda telema mpo tracasserie ezala te. Donc eloko oyo nafundi mpena bapolisier ya victoire baza bamiyibi nalobi yango mpena claire baza mpena bamiyibi misala eza te bazotika baposte vide atiki 7 vide ayeka kobima kokanga bamoto. Donc président ministre ya transport atalela biso likambo oyo tokomi na suka. Merci. Voilà, ministre du transport, président, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Oyo kimbele ute papa tunayo. Yo kama papa. Tela bango likambo balembi. Versement 20 000 francs. Versement 20 000 francs, mais bazo kangaye afuta 150 000 francs. Jusqu'à quand? Bon, compter na Katamoko. Ya ton malebe to so. Bonjour papa. Ah, bonjour maman. Comment nani? Comment nanga arrivé Papa Tony Toyeba, pourquoi tracasserie? Toyebi pété papa. Talaki kuna. Moi ne papa muke abaki biso boy. Tano to moto mama na bapulu to be ma client dente. To lingi to yeba siko to tika musala moto to tika te. Moto comme na 1500 1200 dollars. To ke to sombi moto e bulu te poto comme na victoire. Police ko kangata na station. Police mu bimaso tire ministre intérieur ebi comment on a été. Côté général abandaka ebi comment on a été. Bakomi ko bata ba groupe. Bakomi ko sa mama kele bonga bana bata moto. Au juste to sala te to tika. Eh maman. Alobi po bozana ba arrêter. Non bozana ba. Arrêtez. Bo ba kitas ba teka biso ba 500 musana na ngoni. To sala mikanda.
toza mikanda moto carte rose bon baki baplaque yango toza baplaque bacasque eloko bazokanga biso tozoyeba te tosala nini. Message nous relancer na chef de l'État, ton ministre des Transports pour na tracasser. Maman, bango batina bango. Bango ya lobby chaque jour mo boule ça na victoire. Bango yo ka ngote commune yango maison communale za a. Ah, maison communale za a ni toloba. Ba konti ba yaka a bukumese yaka a. Ba sa tracasser na misa bukumese. Parce que to pesa ba continue, ya mo continue. Ah maman, to lembi. Ah, to tika to sala. Merci beaucoup papa. Voilà, bon, mais la fin d'une chose qui est son commencement. Les allez qui est nos présentatrices, Héloïse Moulé, autrement appelée la poupette, la femme de longues armes. Donc, il taxe sur les terrains pour nous lever la pino et tali tracasserie et bas chauffeur. Bon, to comme une souka. Pourquoi pas la paix sa beauté? Bas salutation, on a mon boss, Roni Malundama. Les chouchous de Laura, Yayo Awa, Patrick Yannick Malundama et Jeking. So na posani puissance que na sali mabe. Prudence Ngimbi. Babi autrement appelé original, moi chia bassin. Je salue aussi ma mère que j'aime beaucoup, maman Molomo Sega, je te salue. Keita Moulele, Patrick, et sans oublier mon papa que j'aime beaucoup. Donc papa, bon Héloïse. Papi, je te salue. soki nakanisi bolamu na yo elekilaka ngai osali ya kokama oluwa give an exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa